Papi Mboma ba trompeye en tout cas bakabwana mbala moko na mwasi na ye. Yananga eza ba age mususu toaka na posa mbongo na kimia yaoka nde tolukaka o etikali wana toboya ko surcharger mitu na biso na ba age toaka na posa mbongo na kimia yango nde toluka yango nde tolingi. Nalobi te ke muto ba trompe na mwasi akabwana mwasi non, eza na baka na ba situation. Nakoloba na bino pourquoi nalobi Papi Mboma akabwana mbala moko na mwasi na ye. Pourquoi pas yo toye kuna kanaka ena makambo nango eza te soki mwasi trompe yo bokabwana. Oya Papi Mboma bakabwana immédiate. Le comprimé préféré des femmes mariées, des femmes au foyer et des femmes en couple. La tranquilline, la calmicine, la patiaciline, la maîtriciline, la classiline et le pardonciline. Ah, le pardonicilline. Parce que lui, là, il est trop dur à boire. On dirait la mère. Ma copine qui a appris ça dit que c'est très amer, que quand tu prends pour avaler, là, c'est pas facile. Donc son nom là même est compliqué. C'est encore pardonciline. Maintenant, tu peux dire que pardonciline, un truc comme ça, mais on trouve ça en pharmacie. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka radote. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Donc si je comprends bien, il y a des mecs pauvres qui sont devenus pauvres à force de vouloir prouver à des filles pauvres qu'ils ne sont pas pauvres. Mon frère, si le peu que tu as n'a pas été considéré, n'en fais pas plus. N'en fais pas plus. Qu'est-ce qu'il y a? L'envie de prouver aux gens ce que vous ne pouvez pas va vous dépasser, ça va vous tuer. Restez concentrés. Restez concentrés. Qu'est-ce qu'il y a? Bandeko Papi Mboma na mwasi na ye basalaki mariage tomona ngwawa nano ekokisi kutu 5 te na kanisa. Alors tomonango Papi Mboma ye babalana tomona mariage nengeleka na katabe scandale. Soki babanda kala to babandaki epoke wana na yebite. Alors lokola babalana ki bongo na Papi Mboma aza personnel public ayebani na niveau ya kosakana te. Azali parmi ba meilleurs journalistes ya Congo, ya Zaïre pe ya Afrique. Alors, tango mwasi na ye adekone, mokili mobimba eyoki boye. Eza grave. Po babalani kala mingi te ekokisi katan te po azali mutu moko public. Parce que mwasi oyoyo aza mwasi ya Papi Mboma na sa sir aza mwasi moko azali instruit ayebi ki infidélité eza grave soka sali yango. Ayebi peke na moment tout akoluka a tromper Papi Mboma totar ekoyebana. Pe mikolo oyo akotrompe Papi Mboma ayebi yango bien. Témoin akoyela kaka. Ayebi aza conscient. Parfois, l'homme de ta vie, c'est le gars de ta copine. Oui, oui, c'est la vérité. Viens me taper.
ayebi peke soka to a trompé Papi Mboma na motu mbala moko eza déjà risque. Soka landisi 3 fois eza risque makasi. Ayebi nyonso wana. Donc, modèle a trompé Papi Mboma et la kisi Papi Mboma soka bomi libala te alors ako vivre vimoko ya passe na mwasi wana. Parce que Papi Mboma abali mwasi po azala ne fidèle. Confiance na ye na vie na ye atie na mwasi wana. Pe Papi Mboma musala oyo asalaka aza na binemi na bato balingaka kobotola ye poste. Aza pe na ba jaloux. Aza pe na basi mosusu balingaka ye basambelaka libala ya ye na mwasi wana ekufa abala bango. To ba misu balingaka pe atikala célibataire azonga na loenge. Alors Papi Mboma kozala na mwasi oyoyo na yoki soka zo senga ba prière to nini. Soka sengi ba prière pamba. Parce que kosenga prière elakisi teke kobondela nzambe na mabe ona sali. Non. Elakisi façon d'esquiser. Nani ba salama akili. Yaya nge. Nafani. Nafani salama akili. Ya Chris na lami. Ya Christo. Na lami sen. Ama ni sali, baba ni sali ki jongo. Baba ni dobe. Ama se dia, nkishita sa, Po prière elakisi neti mutalobi bon na komo so nzambe na kozongela ngote. Mais or que en réalité ezali kaka maloba bato ba utilizaka. Même ata pasteur moko ye alobi na sambela pona bino apesi toli asali boy pamba. Makambo bapesela yango toli te na bato ya modèle boy. Okopesa na yo mais toli na ote muteko fonctionner. Pour moi c'est Papi Mboma aza n'importe qui te. Soka trompe yo donc eloko zo zelo soko continue ezakaka liwa. Soki liwa te makambo ebele ya mabe positive eza te. Surtout awa mokili mobimba toyebi yango. Toyebi na mobali oyo atrompele ye. Mobali yango pe ana couple. Atrompe pe mbala moko te. Donc abimina mobali wana mbala moko te. Ba continue. Alors Papi Mboma fwa boya ye immédiate. Ebimisaka bitumba kibomba nde suaka ye. Ebimisaka bitumba nakobengela yo ebingwe aya kosukisa yo mabe ya mwasi na yo akoma 3 bwanga. Bon, yo ndeko nalobi yo soki mwasi atrompe yo okokoboya ye te to kokoki no mpe koboya. Mais soki okokoboya te eza na baka. Premièrement oyebani te ozali neti Papi Mboma te. Soki mwasi atrompe yo ovandaka na Paris soki asengi yo pardon alobi bosambela bokokolongwa Paris bokevanda na Nantes. Obando tala ye sikoyo oyebi ndenge okomema vie po atrompe osusu te. Okochange milieu, okochange makambo. Soki atrompe o lisusu omoni ke eza nango habitude na ye okabwani. Tala oyebi lere moko na boy koloba trop. Tala photo se respecter ha. Oyi makamususu
Surtout on a maîtrise pour qui est ambassadeur de la paix. Bon, il t'a dit, c'est quoi ça? Quand Moussousou pe a trompé yo par hasard mbalamoko okoki pe kotika. Quand Moussousou pe zali okoki no koboya ete parce que kozala na ye eza na bénéfice oyo yebi ozo bénéficier nango ezala ya mbongo ezala ya kwa na couple ezala même ya kosangisa nzoto wana pe ya bénéfice eyaka mbongo te po soko kabwa na ye pe mikolo wana fo lukaka bato ya kosala makambo olingo sala ekozwa autant obando sala mingi te voire même okokozwa so ba problème kotokei. Donc yo ozana baka na makambo ebele ekotinda oboya yenente to oboya ete mais ozana modèle okosimema na vie na yo na ye po yebi déjà ke mwasi oyo azate ndenge na kanisaki ou bien oyebaki ndenge azalaki olobi mwasi oyo achanza na ete azakaka ndenge azalaki. Donc oyebi yo moko modèle okomema oya yo vi surtout komibatela po ntango mwasi azotrompe yo elakisi akomi na confiance na moto mosusu. Kosepela nanga ya nango choix na o koyina nga ya nango décision na o na forcer eloko te sala ndongo moni ndenge ba sentiment no etinda sala na o na viva na mutokino te. Donc yo masolo bokoko sola na ye yo yebi osololi na mwasi na yo neti papi mboma ya wana makambo secret na o bato bayebi te asololaka na mwasi na ye alors lokola mwasi na ye atompaka ye na mutu wana donc mwasi na ye akobeta masolo na mutu wana batonga papi mboma ta beti masolo papi mboma abetaka me ya secret alobi ne pe koloba na mutu te po mobali nanga papi mboma ayebisaka ngai mutu moko te ayebi na mokili ye pa betelaka ya mwasi na ye alobi nga pe mwasi nanga makambo na yebisi yo koloba na mutu te abetelaka kaka ngai. Alors bandeko lelo tokoma ba Facebook ba YouTube ba biloko ebele siko makangu ya mwasi ya papi mboma ye akoyebisa pe mutu te me na faux compte akokomela mutu bakoyeba te ye akokoma te po apanza papi mboma sango po makambo yango eyebana me akopanza po papi mboma azwa mabe na mutu mosusu po ekozala na faveur na ye elingi oloba papi mboma kota kozala soki batake ye to azwi likambo alors bango bakoyeba te soki likambo nini na mwasi akoyeba te bato mpe oyo bakozwa na anonyme akoloba teke bakomela nga anonyme to boye. Donc papi mboma akokobanda ozwaka makambo to bato mosusu bakokobanda koyina ye kokabwa na ye sanke ayeba ntina nzoka bato wana bayebi ke papi mboma alobaka boye to asalaka boye. Iba ayo iba biso lo na église biso tala matanga aye ko iba na église tata mukolo boye penza ozoka ta soni te. Donc bato ebele bakoyeba vraiment alors papi mboma akozala en danger po makambo wana esalamaka ndenge bozalaka boye na vie. Tout d'abord yozolanda nga soki oza mwasi to mobali kanisa bien soki otrompa mwasi na yo to mobali bato nyonso te me mingi bolobaka makambo moko na makangu wana surtout soki osinie na yo soki libala na ekokufa ekufa ozomipesa mingi
na mutu wana po bozala na ye to mutu wana bozala na ye te me soki mobali no ekufi ye mpe ekufi il s'agit obandi vino mosusu ya sika alors okobanda obeta donc mwasi mpe bakotongako na mobali na yo yango bomonaka basi ebele bozwaka baproblème boza na bato bayina bino oyebi ntina te parce que mobali no abetaka masolo na makangu wana me lokola makangu wana ntango mosu azali calme to alobaka na ye te to aza na bakamaradi te milie na ye kaka mindele alors premièrement oyebi te ke makangu ya mobali na yo ya mibale atomonaka ye oyebi ke ser wana ye milie na ye mindele donc soko aza na di compte ya Facebook mabe atindaka bamakambo na yo tina internet pana babiso oyo en tout cas okozala mal vie okoyeba tina te okomona makila mabe oyebi tina te. Les gens qui te détestent sont capables d'influencer les gens qui sont tout autour de toi, de te haïr aussi à leur tour. Mais il y a une chose que ces gens-là n'arriveront pas à faire, d'influencer Dieu, de ne pas te bénir. Au plus les gens te haïssent, au plus les gens te détestent, attire l'amour de Dieu envers toi, attire les bénédictions de Dieu envers toi. C'est pourquoi Dieu te dit, garde silence, il combattra pour toi. Ne commence pas à te justifier. Pourquoi est-ce qu'on dit ça sur moi? Pourquoi est-ce qu'on me déteste? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait quelque chose parce que tu es de la race de vainqueurs, parce que ton étoile combat toutes ces personnes, parce que ton étoile est devenue un obstacle pour eux. Que Dieu te fortifie. Tu sais qui tu es, la prunelle de po makambo ebele oyo bato bakoyinela yo bato wana bakozala na ntina koloba no te na koexplike yo po moto akokomele na anonyme bamoni mpenza oyo yo akomi net makambo ndenge ezalaki fo ezala kaka oyo fo ezala koto te eza ya solo donc aza na explication akopia yo te na makambo akotuna yo te kaka yini yo mbala moko apanzi yo mpe sango na bamisusu bayini yo mpe me nzoka yo oyebi rien oyebi eloko te to oyebi eloko oza na likambo moko bosolola de personnes kaka yo kenda koyebisa mobali na yo alors moto wana azwi email to azwi message amona makambo bosolola kaka na yo na makambo bosalaki ele mbongo to nini amona balobi ke email moko ye to message yo moto yebisaki bango makambo yo olobi kutu boye olobi boye balobi nanu makambo bozalaki nango nsima babakiseli yo ya lokuta donc moto bozalaki na likambo akoloba tozalaki ka biso mibale toyebisa moto te tosalango kaka biso mibale d'avance ya koyebisa mobali na ye te en plus soki oyebisi mobali na ye mobali na koyebisa moto te mpo akotia mwasi na ye en danger mpo eya mpe na bénéfice ya couple na bango donc automatiquement moto osololi na ye osololaki na ye akoyina yo ata bozosolola bozoseka boye abozomona ndoki nzoka nde makangu ya mwasi no ye moto azosala bongo okangelai ndenge nini parce que ye omonake oyebi te ya makangu ya mwasi na yo milie na ye mindele communauté kuta yina babetelaki maboko okoloba nini rien bamarke bapapi mboma oyo mwasi ndenge atrompe boye makambo mosusu eza susu oyoyo ye ayebi te eleki meme kotrompe wana mpo kotrompe eza elengi na kati elengi ntango topemaka
masolo eyaka liboso na bato bali fragile bale bele babandaka abeti lisolo mwasi na ye to ya ex moko boye bamisusu nde babandaka abandi lisolo mobali na ye to ya ex moko boye bale bele bato ya bongo sauf ngai nga biloko wana eyalaka te bon ata nalobi na bino bokotiaka te me baoyo babima na nga bayebi eyalaka te nga nasololaka oyo tokutani na yo tokoswa na yo nazotrompe moto boye tokosolola kaka nga na yo ya moto mosusu rien nakobandela ngo kutu wapi nakobebisa ta na nga ya likambo nakeli mais oui basi mpe oyo nga nakende na bango bango balobaka kaka eyala ex bon ngako nabimaka na basi ya bato te ba ex kaka akobanda ex akoti atongi kutu te ma afingi ye akritike donc nga fo nakalimaka naloba tika tokenda ngo wapi tika ye na vi na ye obie so nakoloba bongo te nalobi sala donc nakolobaka likambo moko ya mabe te mpoka tochange page na jalousie mpe te mpo nazomona aza ex tokende wapi asala mabe asala malamu tokende wapi surtout so ozoloba makambo mabe mpo nga nayoka kanda na bado protege contre ye wana keba na koboyo mokolo wana ka mpo eza nde tozotinda nga mission nabomele motu oyo nano nayebi te soki réellement aza na mabe oyo ozoloba na nga donc naza na bareseau ebele bien sûr nakoprotege yo naza wana mpe mpo na protege yo me makambo ebele okokoloba contre ye ekokozala surtout ekokozala te me ezalaka mingi bongo mpo ngai namone mabe ya mabe na protege contre ye alors ntango mosu ezokosa mingi mpe alaka lokuta yango wana papi mboma akoboya mwasi oyo mbala moko surtout ya bala ye mpo na honneur asala na fete apresentaka ye madame akendeki ne bafete madame eza diferent na yo ozotalanga yo mwasi na yo otikaka liboso kuna azokende yo na nsima opresentaki kutu te madame donc ya yo ya différent okendekende mpe bafeti te ni matanga ya nango différent soko boyi oboyi ye so bozala bozali mpo so bokabwani mpe na matanga to na bafeti bakotuna na bango yo te oye yo moko mpo na nini na couple kutu okendekende ye te bakotuna sikoyo ndenge papi mboma ebebeli yo nani ba salama akeli yaya nge nafani nafani salema akeli ya Chris na lami ya Chris na lami sen ama ni sale baba ni sale ki jongo baba ni dobe Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.